Nobel ya paix ya mobu 2022 epesami na mangomba misato ya société civile ya Europe ya Est ezali bongo moi Belarus, Ales Beliatsky, ONG ya Russie Memorial, mpe Centre ukrainien pour les libertés civiles. Ezali pona kolakisa boyokani kati na bikolo biye misato Belarus, Russie mpe Ukraine esakoli mokambi ya lingomba lipesaka mbano eye. Joe Biden, président ekolo Amerika, akebisi lobi loleki bobangi bo apocalypse mikolo mizali koya na ndenge président ekolo Russie Vladimir Poutine azali kokana kosalela arme nucléaire to pe mandoki ya makasi eye pekisama. Ekolo Amerika esakoli ete kobanda lelo mokolo mwa mitano basali mibembo banso bauti ekolo Uganda bakolandema na pembeni penza pona bobangi bokoti bokono bwa Ebola o mabele ma Amerika. Sima koyambama na Modeste Bahati Lukwebo mokambi ya Sénat ekolo Congo démocratique bakambi babituka ya Kwango kwilu mpe mai Ndombe basengi ete bakonzi ba ekolo babakisa mpinga na bituka biye misato pona kosilisa matata mpe bozangi bokingi bozali na territoire ya Kwamut na ituka mai Ndombe kati na bateke mpe bayaka.